bato basa bakelele merci na bana kini à travers Sainte-Thérèse mabele mais mabele na biso bana kini mto ozala distraite merci na ndenge bolakisi na mokili mobimba te akoko somba bato na Congo mais bino bana kini bako somba bino te falaka kosala pena ya martyr akosala ya martyr omoni Sainte-Thérèse wana soki mpantombola kitwana ya dégâts parce que c'est pas kozala suite eza kini bato bakosaki yo na mbongo balia o lare tu bokolia o balia mais ete ya bato ebele toyebi ke bao retourne bazwi te bato ebele baya na tricherie yango na rapele kaponga ya wana soki nasisaka émission na rapele bino arrivé soki nasisaka émission na rapele bino arrivé mokolo yango ntango bapublie résultat kanga lelo le 31 décembre ezala boye le gagnant c'est Félix Tshisekedi, le suivant c'est Martin Fayulu et puis troisième na biso Mundele pour na Congo tu as besoin de Mundele que Mundele moi continue à bilanga na biso parce que Mundele continue à bilanga na biso pour ça les nini ba Congolais ba Zaïre toujours on a Zaïre s'il vous plaît na ninga mabeto za saint Thomas na biso toujours on a Zaïre moi lambo même une minute seulement à réflexion est-ce que bande ko na ba Congolais beaucoup bi ko yebisa biso vidéo to meeting o bomolaka mutulokola papa Etienne Tshisekedi aleka na mitiki moko traitant Mobutu centrafricain est-ce que boko koyebisa biso yango to période nini yango na banzembo ya bato ya UDPS ntango ya Mobutu bayembaki Mobutu aza centrafricain est-ce que boza boko koyebisa biso yango non mpo namoni bato bali bakosela mbote bakongomani mbote bainternaute mbote na bana monde na tie merci nde boza so ebele mpona kopesa biso confiance à travers tindika télévision Saint Thomas eyo molobeli na bino yeyo molobeli ya mboka molobeli ya mabele ya Congo di mais nayoki ke bazambien bakoti bamakambo élection na biso donc toyebi te siko bazambien tokosuka na bango wapi Jean-Pierre Bemba Taliban amemi ngambo parce que atuni Katumbi ayebisa ye akomi zambien ndenge nini po opoza moko kuna na Zambie atuni baluka bato nyonso baselelaka Katumbi passeport Zambie bakanga ye mais Katumbi alobi ye aza Zambie te bakoseli na nango lokuta bato Katumbi baleki bamake Bemba fort Francis Kalombo bafashe babi Bemba Katumbi asimba minduki te kanda ona suka nango no passeport wana yaki na cadre ya courtoisie ndenge kaka pe Jean-Claude Van Damme mpe azwaki passeport na biso diplomatique yango mpe Katumbi azwaki passeport zambien mama mboka na biso makambo mabele na biso comme neti makambo tosala yango théâtre lokwa bablage te makambo te merci d'abord na rabile mapo tolobela makambo lelo tolobela makambo ya Katumbi tokotika tante oyo eza mboka mindele te bato na mboka na bango comprendre bato na mboka na bango donc ndenge eza boye ngai lelo nakoloba mais nde naloba nakozala nde mokuse parce que nakolinga te namema bino ebele mais j'ai des choses à vous parler yebisa eza baninga baya merci na Rifé Kisombe po déjà koti makambo merci na Junior Kapaya po ye même dans la parce que po bozala servi mbote na ba Congolais mbote na bana monde entier mabele ya bakoko mabele ya banka bikambo mabele totokulu te yemba banka ya bayombe de tokotika likambo te tokotika na munguna mboka na biso te ni les yeux les minute na makambo élection moi mbe kotizelu na ngambo ba voisin tellement tous les Congolais balamuki balabi non nous allons parler comme un seul homme. C'est-à-dire quoi? Mboka na biso eza ya biso, moi toka bolangona batu ezate. Mais epesi ba kanda epesi ba colère. Mais comme ngala yeli ezali très important. Bolandaka ba émission le kaka Moïse Katumbi peut-être à Bosanaki parce que mon biloko mususu ka tolo bango. Tozala rapé sérieux. Ezate ke lokola tusu photo fingi se kolo moko boy. Photo ile batu moko photo ya ka toko sela bango makam. Ba Congolais ba Zaïre toujours on a Zaïre s'il vous plaît na ninga mabeto za Saint Thomas na toujours on a Zaïre moi ndambo même une minute seulement à réflexion est-ce que bande ko na ba Congolais bokoki ko yebisa biso vidéo to meeting o bomolaka mutulokola papa Etienne Tshisekedi aleka na meeting moko traitant Mobutu centrafricain est-ce que boko ko yebisa biso yango to période nini yango na banzembo bato ya UDPS ntango ya Mobutu bayembaki Mobutu aza centrafricain est-ce que boza boko koyebisa biso yango non mpo namoni bato bali bakosela bato makambo Joseph Kabila soki totraitaki ye Rwandais parce que tous les Congolais ont traité Joseph Kabila des Rwandais ezalaki raison ezalaki simple d'abord
musée mutayaki na bango atikala représenter bato bana na ye te ke oyo nde bomoni bango boye babana na nga musée Laurent Désiré Kabila tomona te biso tomona kaka musée akufi omwana na ye azwi pouvoir mwana ngo nani Joseph Kabila mais tant totala na badocumentaire ebele na bavideo ebele na baimage ebele Joseph Kabila azoparaître pire masa ya James Kabarebe bazali partout bango mibale akola mpe na Congo te mpe kotala na bavideo eleki ebele na internet professeur Ngoyi Mukena mpe ya sonam ye moko azoloba na documentaire ke ntango baye na Joseph alobi bato na kisasa baza banga naza Rwandais Burundi Tanzanie fo bobimisa image oyo tolukele kombo yango bafandisaka banotable katange balobi toluka tobakisa ye kombo ya kabange po abima mpena congolais azala ndeko na biso on a rien inventé e na nzembo oyo bali bakosela ya papa Tshisekedi na meeting mpona koki bato bako Tshisekedi ntango azalaki alobaki Kabila ya Rwanda papa Tshisekedi na banzembo na ye balobaki teke papa Tshisekedi Kabila ya Rwanda Kabila ya Rwanda te balobaki zongisa ye na Rwanda amoke bato nyonso babosana oya chichi ye zongisa ye na Rwanda pourquoi parce que ezalaki côté AFDL côté lati bato bayaka na AFDL yaka barwandais bayaka ebele nayebi te pourquoi Moïse Katumbi okosa bato nyonso bato ebele boye est-ce que IDPS mutolobaka na musée Laurent Désiré Kabila nommé Bizimakara ministre des Affaires étrangères est-ce que parti IDPS na été Tshisekedi balobaki na musée Laurent Désiré Kabila nommé James Kabarebe chef d'état-major général na Congo pour lobi nango ezala nani chef d'état-major général na Rwanda alors soki balobi likambo bongo ekomi ono eza na ekolo moko boye kutu bateletaka bato baétranger mais c'est faux Moïse Katumbi mais toi tu as des vidéos où toi-même tu dis que papa na yo aza italien bakunda ye na italie wana eza bataliba te baza Claude Muyambo balobi ke yo ozalaki na bapasseport zambe te baza Claude Muyambo balobaki yango omoni bato batipaki te mais lelo nga nalingi Moïse Katumbi oleka susu na émission mosusu otraité turo bangala à travers Jean-Pierre Bemba bataliba parce que Jean-Pierre Bemba nde akei na mitiki Tshisekedi ye moko watikala kotraité o étranger te ni Félix ni encore son père mutu moko atikala kotraité o te mais olobi ke bataliba nde et pourtant Moïse Katumbi soko ozongisi mémoire na yo bien na bato ensemble bovanda nano kimia bolekana nano tous les bato ensemble bovanda na kiti tosolola na 2015 ntango Moïse Katumbi akabwani na Joseph Kabila banani bato ya liboso bayebisaki bakongolais ke Moïse Katumbi aza étranger ezalaki bato ya PPRD te ezalaki bato ya Kabila te ezalaki bakoko nyange te consort donc wana tu bataliba mais non tu as menti aux gens donc longo na yo omesana no kokosa bakongolais omesana kokosa bato olela mafia olela makambo ya corruption tala lelo kotosukisi ko Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba aza kotuna Moïse Katumbi akoyebisa bakongolais ndenge nini yango yo kozala président ya république na RDC en même temps ozala Zambie parce que oza na passeport zambien bokomona cour constitutionnel epesa bato nationalité te cour constitutionnel etravaillaki sur base ya badocument oyo yo opesaki eyo moko obombaki passeport no Zambie bato barevesio koza Zambie eza même pas bacongolais eza baopposant zambien boni bomosirike na biso bacongolais oyo eza likambo ya mabele bana poto batelemi partout na monde entier batelemi na boketi kuta wangani na yembela ne nani mukwege o batali beneke no kokanga mana Katumbi ya lokola yombo yango moni ntango bato ebele bacomprendre ke Katumbi aza diviseur ya bacongolais bana kini bakosaka bango te Jean-Pierre Bemba oui Jean-Pierre Bemba azalaka rebelle eza likambo bakoseli ye pe te Jean-Pierre Bemba azalaka na Museveni eza likambo bakoseli ye te mais na parcours momba Jean-Pierre Bemba bokotangela biso Ugandais oyo Jean-Pierre Bemba aloma na bainstitution na biso tomona ya otravailler comme Ugandais nde tomonaki barwandais bazomibomba même pas bazomibimisa pena no baa barwandais me balingi Congo pardon bolimbisanga Moïse ya Bible kutu ntango ayebaka afana pena na ndako ya Pharaon me ntango ayebaka pena aza juif atingamaka so Égypte te akendaki mpa na bango bajuif Moïse ya Bible Moïse ayi Bible pena ntango adécouvrir pena keno aza na égyptien te ande juif atongola bandeko ne bakenda bango mpona bango kokatisa mer rouge mais yo kotingama mpe biso bacongolais na makasi olika pena odirige biso kaka na makasi te likambo oyebiki likambo pena tokotika yango ta te bacongolais ti tokovote numéro 20 eya likambo ya mabele affaire d'état yango moni Sainte Thérèse po atukaka alingaki Moïse Katumbi aya martyre mais akimi martyre aye Sainte Thérèse bon niveau Sainte Thérèse emelie bana kini bakosaka bango te
Et pour ça va qui non, on tient d'abord au courant de l'électricité. Nous venons confuser la français. Maintenant, bah ensemble, ermo boto solo là, bah ensemble, on a dit que bolia là. Nous avons maman on a dit que bolia moi ça tout milliard bolia est suffisamment. Nous venons faire là à partir le 20. Tu vois bana. On a venir na yaki na recadrer que bah ensemble, bon finga bemba oui, bon finga Jean-Pierre bemba façon tout bolingi. Mais place Jean-Pierre bemba. Igwe atikala kozole so ba Ugandais akotsa bango na armée akotsa bango na ba institution akotsa bango tina palais du peuple to mona te mais ba kabila ba salela biso ba forme to ko tanga même ba kombo sana ba bisengi mena ba komaki ba commandant la police awa Rwanda to ba James Kabarebe ba komaki ba chef d'état major général to na ba Bosco tanga ba komaki ba général ba na ba CPI yani kama bomba ta ba Laurent Kunda to ba zaki ba soda ba officier ba zonga ba soda na Rwanda lelo est-ce que to conseiller mutu wana ke taliba ta pourquoi bino bomi vous vérité le rôle ke taliba aux étrangers ça comme bomba te ya on a tout d'abord une question moko bino bande ko na biso ba congolais o bozala ba pays bozala kana ba diaspora wana donc on a besoin ba nationalité est-ce que lobby na wana ba mboka na bino ko postuler comme président de la république pour bosala ba faire kuna pour participer à la économie ba mboka wana non on dit to kana nationalité botoni ngo bela na pe vérité te bo kala mise en garde ngoyo. Donc tout le monde est royal pour cause sabino te pour royal belé na ba discours à lukuta mais keba mama na munguna akote kabiso mboka na moi so ozana tembe tuna bande ko na biso akatanga base la sincère na ba propagande tout ba sali la moise ba meka ko la kisata elo ko ko biso lelo ya kisasa to ko ba ah si c'est que na sali ne le rote mais para ba soto muto ya ngoto la kisaki ti c'est que muta sali na 5 ka tumbi na 9 ans elo ko ni ya sali la pena population. Ce qui est comme c'est bien qu'il y a l'État comme un privé. Aux stades privés, au rendre comme il y a eu privé, mais il y a l'État et débat. Aux yeux tu as plus travaillé dans la privé. Il y a un guide. Pour le photo tal bien. Quand tout le monde a mon Congo, mobimba. Allez l'État congolais na bon ya zuwa. Bon azu na mafia, bon yibi na moyibi. Bon mo côté ya za tout droit, on moni partout quand on tape bad ma bakio non. Allez corrompre ce côté après c'est son mon côté na bonabo. Donc lui marche avec l'argent. Tu vas vendre ton pays pour 30 $, 10 $, 50 $ congolais. Pour ce solar, la tiki nangayo, ce solar na obena, ce silani, au Saint Thomas, le bagage de Menagira, ne fait binoke, batika Jean-Pierre Bemba tranquille, Jean-Pierre Bemba tuni, motuna kaka oyo, opposant Zambie pas tuni kunake, ba Zambien oyo, ba pesaki Moïse Katumbi passeport Zambien, bakanga bango. Parce qu'il y a ça Zambien, ils avaient comme un conflit d'intérêt. Mais là, aussi, il n'y a pas ces alliés qui battent ensemble, qui ont en comparaison na Jean-Claude Van Damme. Mais la comparaison, c'est raison. Jean-Claude Van Damme a eu passeport diplomatique congolais comme ambassadeur. Et puis, ça m'a et qui part en côté. Et puis, il y a juste un rapport à Botamara Congo qui est célèbre à Kokiko, mais ma voix, il y a Congo quelque part. Dans un cadre humanitaire. Mais il y a des opérateurs économiques, ou business, ou mafia. De ce temps où Jean-Claude Mouyamba, bête à quand on a émissionné, na documentaire, na vidéo, tout le monde a. Là, Jean-Claude Mouyamba, c'est la mouton, on a les deux gouvernements, à un moment donné, soit a commis Zambien, a Kangi, Bilo, Roger Kamine, va passer un bon onaye, quand on a zongi congolais. Ah non, Moïse Katumbi, c'était un être très dangereux. En tout cas, bateau, bazoye batté. Moïse Katumbi, tout le monde a pouvoir. Akomi ka président de la République na mboka na biso mais boye bage yi sous to nginda kolera sous boza te bebo tuna bakatange avant Moïse Katumbi akoma gouverneur alaki na mbongo combien tant alongo gouverneur akomi na mbongo combien akoma ko bangisa na bato yo bakumbai to to lo bagi te jaki juste kaka mise au point pour te recadrer que botika igwe Jean-Pierre Bemba tranquille parce que bango ne ba comprendre les loke il faut tous à la derrière moi na mboka Jésus Christ route à Koufa, mais ils ont un deuxième mandat dans le cadre du lycée, quoi. Deuxième mandat, Fatih, garanti la Constitution. Le 20 décembre, candidat numéro 20, surtout dans l'Irne. Nous t'avons santé, merci, na Rabi Lema. Et là-bas, dans la maman, il y a un bail, mais il y a un si ça va, si tu peux la six, dans la Rabi. Donc, il y a un peu de cadre pour Batubasa, merci, Nabana Kin, à travers Sainte-Thérèse. Ma belle Mélimou. Donc, déjà, ma belle na biso bana kini mto dans la district. Merci. Na ndenge bolakisi na mokili mobimbake. Akoko somba batu na Congo mais bino bana kini ba ko somba bino te. Falaga ko sala pena ya martyr.
akosala ya martyr omoni Sainte Thérèse wana soki mokontombola kitwana eza dégâts parce que espace ekozala sute po eza kini bato bakosaki yo na mbongo balia o lare epi bokolia o balia mais eteya bato ebele toyebi ke bao ere tokolo bazwi te bato ebele bayala tricherie yango na orapeleka mpo ngai awa na soki nasisaka émission na rappele bino arrivé soki nasisaka émission na rappele bino arrivé mokolo yango ntango bapublie résultat kanga lelo le 31 décembre eza na boye les gagnants c'est Félix Tshisekedi, le suivant c'est Martin Fayulu et puis troisième na biso Mundele pour na Congo tu as besoin Mindele mais Mundele moi continue bilanga na biso parce que Mundele continue bilanga na biso to sala nini Mundele continue bilanga na biso to sala nini et puis na ngatumba kole chabona na maman Laurence pour Liverpool battu tout dans le monde entier ou balaninga base na nga les États-Unis donc na les libino fort ça fait bail même les lots la série bino ba fiso ba kero tout osali ensemble ba auto ba commentaire ba auto ba pesa ba suggestion tout ça ensemble mais momo ça la tête bande rosali ka mama belé intérêt auto na ngona mabelé na biso ezali intérêt ya pamba te monguna ko saote zala olamuka surtout ka et puis eza la surprise mo bali basa la biso surprise mo bali basa la biso mo tomber tango na masolo to ya to lo belaka spécial ba candidat kuna ba mo ezoli ngebi ma mo lo ba na avant élection wa dans quelques jours, on est dans quelques jours d'élection, mais ça n'a pas moins de bima, donc makambo lingi bima oyo, moi na mona fongola misu. Oui, bah côté nous on boire ali, nous peut côté on boire ali kala po, ezali boalu badi tunga, likambo mabele, donc likambo kolo, makambo toto na bête donc bête que ça na na, bah j'ai fait. Ngemewa, kana ngemewa, vraiment que il y a une kembote. Ngemewa, bapangi namuna bandu bapangi namuna ya bakongo banduku yangu ya Katanga banduku yangu ya Goma ya Bukavu ya grand province orientale bandeko na ngai Équateur mambenga bana kini malebu partout bana beto ba mukasai partout donc vous allez éveiller recours à l'authenticité na biso tuza soto biso zo katanga mobutu en tout cas et na bato mususu vraiment moi ba beta to ba ki congolais zate po bango balaka te il suffit bato misato bana mukata ba beta basolo kengo wadondo et Tshisekedi Mobutu c'est ce que ba créer un monde politique na image na bango to za na lelo ba ono so badondo bazalaka te alors ceux qui ba congolais lâche ba naïf bandimi mundele a rediriger bango bazwa mundele ana ba memena na ba village natal bango abanda ko diriger bango mais biso ba congolais na notre ensemble biso tout Torobi Ndila Nzeku Ngoleka te dango ifwene do bomile là merci ndenge bozaki ya kolanda manaka na biso nzambe abatele bino ndene na bino ke bolingo ya Congo ya ba Congolais surtout so monité condimate par rapport à l'évangile parce que ça bino biso tozate merci na yo Rabilema merci na Junior Kapaya merci na refait qui sombe senga pe na nzambe apesa yo grâce aux à la viva po dans 2 semaines 3 semaines Congo masolo zo banda kobeta mandenge mususu dans 2 semaines 3 semaines na Congo to banda kobeta masolo autrement ndenge mususu vraiment ko lo pambola bino na mabota na bino to monani prochainement na même programme na même heure bye bye.